Ma Mission TV, le miroir du monde. Ezali lokuta ya monene adongo lumiso baluki tatapti baluki na makambo ya politique bazuyete baluki na makambo ono na primature kuna mbongo ebunge basalaire batu bazuyete ote asombi bandako kisasa mobimba bazuyete sikoyo babandi nini tola kotele na bana tala video wana malamu video ezalaka bongo obandi motobele na seti okomi awa na ntolo bu okati okoti se longi soko bandi na longi ti okiti okomi awa na ntolo okati okomi na se non mobeko moko ete epekisi te ete moto ofandi omi filme yo moko na ndako na yo mobeko moko epekisi te ça c'est de un c'est un d'abord mais mobeko ezo sanctionner nani moto oyo akamati video wa motindo wana atambusi wana nde mobeko ko sanctionner ça c'est de un et de deux na uti koloba wake ezali lokuta monene moto asali likambo wana ayebi o azoluka batata ba mama bilenge basi pe mibali epai wapi bokamatani oyo nyonso video ezoleka na réseaux sociaux etungisi tokosenga d'abord bolimbisi pona maye makomeli bino à partir ya video wana kasi tokolemolela bino ete ezali bosolo te sali lokuta ezali likambo ya badongolo miso oyo baluki mwana mboka Bruno Chibala tata mokonzi ya gouvernement baluki banzela nyonso na politique na gestion na boye baluki bazute sikawa bakoti sikoyo na makambo et tobanzi ete eza ya suka te yango tosengi bino bolimbisi ete maye soki video misusu ekolanda vraiment beau tenir compte nango te ezali obele acharnement bana ya tata ya mwana mboka Bruno Chibala bazali bien éduqué tata yemoko un homme de bon caractère un homme calme un homme mwasi na yemoko mama José Chilanda mama ya Boboto mama ya Esengo donc libota moko malamu donc bozala na kimia ezali likambo etali famille wana te ezali montage grossier et stupide et ahurissant. Azauti tapatana usafunga nuki. Histoire c'est vite. Ah merci. CPX ici c'est la Tatia. CPX c'est Tabaka. Louis. Ah Izaneyo Mengaït. Ah Oyo l'équipe. On a l'équipe où il y a pas ce moment. Ah ma chère. Ah Ngale lobi oyo biso to mesana kanda te awa mutu nyoso soka koti abimaka de service mais ma chère CPX oh ils allaient GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo kotinda biloko uta Londres pe kisasa batata ebele bakufi bazali na sama bele oyo soki namsi bango bando yoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu bazala bacause ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kinshasa adresse na biso ezali moko na Lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali et puis bokosela te GPX eza kaka moko boyo badongola miso
buzakewa buti batezode bukei busali makababila batezode bukomoruka bubibisa répétition ya GPX Réputation. répétition récitation Phénomène de réputation. constipation GPX numéro 1 ya fête congolais na Londres. Ma Mission TV, le miroir du monde. bokamata misika onte ya mokili mobimba bongo po ya kolanda ma mission télévision moko etando mo esalema se na mission moko ya kopesa bino basango ya mboka na biso boye longo bani mokolo malelo na cadre émission na biso na bino ombongo wana toyambi bongo mwana mboka Ridonce Chumenga azali moko ya bacommunicateur na kati ya UDPS Chubala na ye tokolobela mwa moke me baza koleka nte ya réseaux sociaux toloba bongo mwa video eye kotambola solo pene eningisi mwa réseaux sociaux toloba mwa moke bato asongisongi bakoti mwa likambo yango me kasi na ye elongo toyiko azali moko ya bacommunicateur UDPS Chubala tokotia mwa pilipili moke toloka toyeba nte ya bodindo nini solo mpenza eye koleka mwana mboka Ridonce Chumenga mbote mbote mwana mboka boni bokolongo na banzoto tokomona lati ito otelemi malongo mpo ngai nazali obele elenge lokola yo oyebi ke na mboka na biso uta kobanda papa Wemba esengeli ete elenge nyonso efo atelema obele kitoko donc alati bien elamba ya ngolo ndenge mpe alobaki na kento ya ngolo inzo mpe ya ngolo donc biso mpe tomoni ke esengeli totikala obele na molongo wana mpo ezosala mpe mabe na moto te na mema kodigisa réseaux sociaux toloba video ezotambola na kati ya réseaux sociaux bato bapandi yango mokili moto na moto akointerprete yango na ndenge na ye yo lokola moko ya bacommunicateur ya UDPS Chubala bojuge likambo yango boni mpe bomoni yango boni ntango ekomelaki bino boyambaki eza obele mabongisi ya badongolo miso ndenge tobengaka bango toyebi esika nini euti po ezali obele kokonfirme maimanso toyebaka uta tokoma uta mwana mboka Bruno Chibala azokamba gouvernement tokokanisa ete obele awuti okota na bokonzi nanu kutu abandi mosala te nungu ebandi alongwe asali no obele badongolo miso wana tokoleka pe mwame mikolo tango bamoni ete bon balobaki ke akotika ebonga na mikolo misatu bamoni ke aumeli mwana mboka Bruno Chibala asilisi Kinshasa mobimba Kongo mobimba na kosomba bandako nani akoki kotelemisa ngai tokenda ye inde tobandi otanga oyo ndako ya Bruno Chibala oyo ndako ya nani azali te papa nalemba eske yo se omoni bandako yango ya Bruno Chibala omoni likambo ya réseaux sociaux tokoloba babundisi libota wana mingi babundisi tata wana pe mingi lelo yo presque okomona ete libota na eza susu na kimia te est-ce que bino boyebi montant nini oyo bafutaka nango mokambi ya gouvernement premier ministre ngana yo toyebi te mais toyebi ete en tant que fonctionnaire ya l'état en tant que mosala ya l'état azana rémunération na ye est-ce que ngana yo tokondima te ke no na rémunération na ye akosomba mutuka est-ce que na rémunération na ye akosomba lopango te mais est-ce que il faut ekoma likambo ya mboka mobimba no asali te ezali lokuta ya monene badongolo miso baluki tatabti baluki na makambo ya politique bazwi te baluki na makambo no na primature kuna mbongo ebungi basalaire ya batu bazwi te ote asombi bandako kisasa mobimba bazwi te sikoyo babandi nini tolakotele na bana tala video wana malamu video ezalaka bongo
obandi moto bele na seti okomi awa na ntolo bu okati okotisi elongi soko bandi na elongi ti okiti okomi awa na ntolo okati okomi na se non ezalaka te ezali lokuta ya monene et baeffort nyonso ezali mise en jeu mpona kodemaske bayeba toyebi bango mais tolingi toyeba nani exactement aza à la base ya diffamation parce que mobeko lobi ezali diffamation atteinte à la pudeur po ete tosanctionne sikasika awa toloba ndi otasi na biso koloba ete eza lokuta mpo te wana moto ya moto mosusu mpe makolo ya moto mosusu ezali bongo mpo tokende mpe na dimension mosusu mobeko moko ete epekisi te ete moto ofandi omifilme yo moko na ndako na yo mobeko moko epekisi te ça c'est de un c'est un d'abord mais mobeko ezosanctionne nani moto oyo akamati video wa motindo wana atambusi wana nde mobeko ekosanctionne ça c'est de un et de deux nauti koloba wake ezali lokuta monene moto asali likambo wana ayebi o azoluka okoyokaka ono 2,500,000 tentative 2,500,000 na ndako ya Bruno. Est-ce que bato wana baza na mayele donc mpona bango mwana mboka tata mokonzi Bruno Chibala ye ayebi makambo ya banka ndenge tambolaka te ke soki mwa lomeya ekomi D3 esengeli kocha na banque to kosomba est-ce que donc vous pensez que bango bandimete aza na se ambeto na ye ache ba sachet ya mbongo to likolo ya mbeto te quand même chumenga to le banaye non pe moi moke boni makambo ya lolenge nyoso mbozo ko meka mwana mboka Bruno Chibala nzenze motamusi ya mbula matari ya kala pambate liboso banda kete bitu monter ya primature bana ya motamusi ya mbula matari mwana mboka Bruno Chibala na bana ba diurka bina bazaki boko na mwa bondong bani elongo wana kesu makambo ya banda ko elongo ke ba détournement makambo ya mbongo ti ba video ko ngasi makambo te tango yango zokoma wana to ba nyoso wana ezebelo nde mama na likambo toloba ata likambo ya video ya etambolaka ono ya bitumba tout ça ezalaka bitumba te je crois que ma analyse ezalaka bitumba te ezalaki ete moko ya baconseiller aye mpona kotuna directeur de cabinet mais tata bondi mokanda nanga nakotisaki awa olobaki naya na ngonga eye po ete nazwa directeur de cabinet ya tango wana Michel Somo alobi fanda obele wana zela na zoya umisa conseiller bato ti de 7h to ti na ba 18h oh conseiller na directeur de cabinet toza ba collaborateur conseiller akoya kotala directeur de cabinet presque sans audience nde lokola moto nyonso ya mayele pe ya bomoto alobi boni ngana yo obele na kwa mukanda na ngai nakenda po lobi na tongo na kokamata avion nakenda boni kofandisa nga 7h boni te kende nanu aza moto te aza mobali omonaki na video azaki mwasi te azaki mobali te nga obele mukanda nde bitumba te me yoka badongolo miso modèle bakumbileka mango kuna na pimati bitumba likambo mosusu otokoleka awa no Bruno Chibala abetisi moko ya ba avocat na ye ka tata na ngai yo oza na likambo na muninga na yo obosalaka na esika moko soki pe ozwaka mbongo na ye soki pe ofingaka ye soki pe osalaki boye bosali mikolo bomunanaka te mokolo bapesi salaire yo pe soit disant que oza na likambo na Bruno Chibala yo pe oye kokamata ya yo mosolo bokutani na muninga oyo ya yo oboza na likambo a réclamer ba droit na ye yo tomboki te Bruno Chibala muto abetisi nga te toloba bosolo papa na ngai toloba bosolo ye tata mokonzi aza na 1001 façon ya koprocéder soki aza na likambo na yo sikasika lokola mingi tokoloba nde likambo ya video moye mozali bongo kotambola tozonga neno na yango mwa ndambo ya ndeko na biso ya mobali toloba mwana ya motambusi ya mambola matari te
vidéo wana penza epaisi na bato koloba ete ezali mo ezali mabe mo akwiti ya mbongo nde ekosala biloko na ndenge wana to bolingoli bino kaka awa nazosenga batata bamama bilenge basi mpe mibali epai wapi bokamatani oyo nyonso video ezoleka na réseaux sociaux etungisi tokosenga d'abord bolimbisi pona maye makomeli bino à partir ya video wana kasi tokolembolela bino ete ezali bosolo te ezali lokuta ezali likambo ya badongolo miso oyo baluki mwana mboka Bruno Tshibala tata mokonzi ya gouvernement Bruno baluki ye banzela nyonso na politique na gestion na boye baluki bazute sikawa bakoti sikoyo na makambo tobanzi ete eza ya suka te yango tosengi bino bolimbisi ete maye soki video misusu ekolanda vraiment beau tenir compte nango te ezali obele acharnement bana ya tata ya mwana mboka Bruno Tshibala bazali bien éduqué tata yemoko un homme de bon caractère, un homme calme, un homme mwasi na yemoko mama José Chilanda mama ya Boboto mama ya Esengo donc libota moko malamu donc bozala na kimia ezali likambo etali famille wana te ezali montage grossier stupide et ahurissant. Sika communicateur le kolobi ezali montage et talisi na bakoloba ete mwana ya motambo se mambola matari Bruno Tshibala azana mwa ko benda na baninga na ete to na mwasi na ete lo bande yango batambusi video wana te ezali badongolo miso ya tata na ye baye bazoluka epai wapi bakoyisa tata na ye po batali ete politique tala mwana mobali oyo asali boye asali bopa tala isika memi mboka parce que tobosana te na makambo tozokende na mboka o tozoloba ete alternance pacifique esalemi na gouvernement nani yaye te alobaki ye te tata social yo oyebi ete ntango azwi ebonga na parlement alobaki nini na koorganize élection ya solo oyo mboka na biso etikala kosalisa te ya mibale akotala likambo ya social ya bakongolais ya misato oyo bato bazolobela te me nga na korevele bino sikawa ete alobaki ete Nkondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba ako recevoir ba obsèque digne de son rang makambo elekao eza yango te élection esalemi te social na korevele bino eloko mosusu kala te awa fonctionnaire à l'état SMIG komi na 7315 francs. Ça veut dire que non, na fonction publique, bakondimate que mutu a touché moins de 7315 francs. Si koyo SMIG multiplié, ça veut dire que huissier à cause de la pas moins de $100. Est-ce qu'à kokisi makambo le bakite? Ba dongolo miso bata côté kuna alongi. Toluka bandaku okomona kaka mutu akei akangi photo ya ndaku soki ya na sita ata commerçant oya ya mboka na biso ya kala Tatu Kansebu mona kangi photo ya Tatu Kansebu pa kangi yo no tomoni hotel lokola na mboko yo ba investisseur bazaka susu te ba commerçant bazate ke akola mukapa asombi eteni na ya mabele atongi ekomika moko ya balanga nzembo awa utoleka na ba television ote na kene kosomba bona kuti na kene kosomba tata ata balobi mbongo ngo donc Bruno Tshibala akui mbongo nyonso wana obele na mibu misato mbongo ngo na trésor public ebima combien kende kuna na par exemple na primature tuna ba nyonso basala kuna soki arrière ezali Exacte. Oye tikalaki ya 3 mois. Akomaki bakoma balobite 3 mois ezana na budget. Soki babimi babimisi
bakopesa moto nde oyo esalemaki nde epai wapi oyo moto alobi ete aza na problème aye kozwa mpe mwa nini na ye nakotanga kombo te bino nde bapanzisango te bino nde bapanzisango bino boyebi moto wana nakotanga kombo na ye te voilà sikasika mpe mwana mboka Bruno Tshibala Nzenze akozonga akotika mpenza ngwende mokoloni po ete moninga mpe abanda mosala te mboka na biso tozali un pays démocratique na banzi toali na constitution et constitution ezali elobi sembo elobi ete mokambi ya gouvernement soki tata mokonzi ya ekolo président de la république amakamati mokolo to atie alobi ete tata Ilunkamba yo nde moto komi ministre wa yambo après wana akokende na bayi député bake bata oki tosepeli na bino oke bokende sikoyo bokamata bobanda mosala nde sikasika wana ye akozonga na ekipe na ye baye sika wana tata mokonzi oyo aza sikoyo premier ministre bino basali remise et reprise dans ce moment là nde abandi mosala donc mwana mboka Bruno Tshibala asi asisa makambo na ye asi ate bomonaka te ntango basengi démission akembangomanga atiki démission awa bazo expédie baaffaire courante est ce que oyoka asu makambo no te azozela soki kaka badepute babia ok investiture ya gouvernement tata Ilunkamba yaka pa basali epuis makambo nyonso esili donc likambo eza lisusu na maboko ya mwana mboka ya Bruno Tshibala te ozali communicateur yedi pe Tshibala totya uma pilipili moke mwa motu na esongisongi boni mpe relation ya mwana mboka Bruno Tshibala na nkumu ya biso ya sika alobi mwa bangi eza te bana tata moko tata mokonzi ya yambo ya ekolo bengaka ye kulutu na ye mpo basala makambo mingi te tuna kaka bayebi ke non complicité ya mwana mboka Bruno Tshibala na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo complicité omonaka te yo bino bapanza tala mingi na ba cérémonie publique okomona kaka ata soki tata ekolo ya yambo ye alinga pese mbote akolobela ata 2 ou 3 phrases oh non toujours complicité parfaite vraiment baza nungu eza te wana bongo biyano ya mwana mboka Rudens Chumenga ezali bongo communicateur yedi pe Tshibala tokopusa pena na suka po tokabwana yo kasi mingi lokwa tokolobela video moye kotambola mwa message pe na mwana ya motamu ya mambula matari mwana mboka Bruno Tshibala mwa message na mwana na ye epenza video wana etamboli ebebisi bongo bomoto bwa ye ebebisi ata kilo na ye pene ya baninga na ye ndeko na ngai Bertrand Tshibala Malumba kombo na ye yango wana toyebi ete na moment oyo oza choqué démoralisé mais biso bandeko na yo bakulutu na yo toza na elike tokosoutenir kaka ndenge tozoloba boye tokokendaka koloba partout mpona kodénoncer machination oyo ezosalema autour ya mwana mboka Bruno Tshibala oyo azali motata aboti yo kasi yo koba na elika ete maimanso oyo tozali komona ekoleka manso ekoleka kozala rétabli dans ton kolata elamba ya sika kosede te na bacaprice à gauche à droite merci beaucoup. Voilà, ezalaki bongo mwana mboka Rudens Chumenga ezali bongo moko ya ba communicateur kata UDPS Tshibala na yibongo tosolaki mwa moke me mazali koleka na ote ya réseaux sociaux to bongo video ya mwana mboka Bertrand Tshibala ko tambula mwana ya motamusi ya mambula matari na biso Congo démocratique bato bakoloba moyi solo pena bongo balingi kasi bango bataki semso na koloba ete nyonso mona ezali solo te ezali kozali bongo se maye mabe ya badongo miso ba kamati bongo moto ya moto mosusu mpese ya moto mosusu basangisi na tina ete babebisa bongo bomoto ya mwana mboka Bertrand Tshibala bonzaki biso nte ya mokili batali peka ni bongo tosuki sili na kana biso na bino matondi mingi na vie Roger Luma ni siko kwanda biso molobeli ya président Fachi na France na bandeko baso bandaka soto onte ya mokili mba na mwana mboka Bibi Kapinga la bellissima de la presse congolaise depuis Payozali peta ba banso ma émission télévision na moyazaki sima ya caméra Voldi Ngituka ngandi bitukuta mikozali koya botikala malamu.
portable uzafunga nuki. Ah merci. CPX. CPX ici c'est la station. CPX c'est un machin. Louis. Ah, Izanayo. Mengait. Ah, Oyo leki. una l'équipe où il y a pas seulement ah ma chère. Ah ngane lobi oyo biso tomesana kanda te awa moto nyonso soki akoti abimaka desel mais ma chère CPX oh ils allaient GPX 10 ans de service 10 ans de service numéro 1 na makambo ya kotinda biloko outa Londres mpe Kisasa batata ebele bakufi batali na sa mabele oyo soki unamusi bango bandi oyoka moko likambo na ye ezali na baagence mosusu baza bakose ya bamatanga mosusu ntango nayokaki lisolo ya GPX mbala moko na Kisasa adresse na biso ezali moko na lopoli 73 place tozali facile na Londres kuna ezali kaka na esika stade ya Tottenham ezalaka ndinga esika bana na biso bazali epuis bokosela te GPX eza kaka moko toboyo badongola miso buzakewa buti badesordre bukei busali makambo ya bino badesordre bukoma oluka bubibisa répétition ya GPX réputation phénomène réputation anaye baconstipation GPX numéro 1 ya fret congolais na Londres. Ma mission TV, le miroir du monde.